Un parquet à Kalam. Donc, nous avons un bon tour dans le samedi pénalité. Dans ce gros samedi, appelle le mercredi. Nous avons un recherche pétrole, Moutakala, c'est la potopoto. Un esprit ninois. Batanga, la sirène n'a pas laté. Mukabo n'a pas posé. Boto Kangama, il place pour tout Kaba. Un black, tout ce qui pédé à Yeto Tché, tout ce qui a pédé nada, master Baché, basu à la dichette Baché. À hôtel Marapi. Putain, regarde ça là, ça n'avait pas 5 ans ou 7 ans pour m'aider comme il dans moto. Il y a 500 autres qui dans moi aussi. Bon, et ça la guerre dans moi si on va 6 mois on a battu sur 5 mois. Bah qui va ça par rapport sexuel na bango dès le moment où on parle la fille est déjà enceinte. Vous avez moi trop licolo, hein, Pablo moi bongo. Qu'est-ce qui se passe avec Papi Cadet? Ils en ont une forme. Ah les camneda. Ah les camneda était na ko fou était pour ça tout ça musala monter à jouer un artiste le ne c'est bisonné. Moi c'est na sepena Richard a sepena te ya comme moi si na mobile non que à mon gars jeune moi bien bogara propre et puis maître habité préféré ya tikala parce que Bercy d'après à quand la Richard habité moi aussi et puis la fille a le bagano ceux qui Bercy bon moninga bon pour la haine nga voilà Bonjour, Bandeko Balandi. Bisanga ya bana Congo.com ya yemoko les boss des boss Thierry Ngando moto moko bien. Hein? Et bien filmer bandaka nango, babandaka yo na sukolonga popo le kano bango na lar. Voilà, avec votre humble serviteur Suprême Gogan excellent c'est le king questeur de la presse congolaise. Babi moto ya boya micro, moto ya bouda micro, mais micro na bouda pour toi na matanga, tout selon après. Voilà. On va recevoir pour vous tendresse Dibinga, la sirène, loquette pété, mon amouluba, loquette pété. Il est bon, on a l'histoire, on a bien bolé, on a mis, Mikili, tout sur la bonne, on a maïmatalié, et puis, on a nous, Mikolo, Balobi, vous avez auto qui est tout Tigabiso, Babi Bexi, Aboma qui est, Nangela Moutuka, et puis qu'est-ce qui se passe avec Papi Kader, parce que maman qui est moi, j'ai Arbani, d'autres, quant à moi, je dis merci beaucoup à toi, mon manager privé hein, depuis Paris, Jérémy Louyeye, El Maréchal for you, mais ce mode d'avion, il est de retour. Bambo te belé pas na yo, diranet makaya, dira makaya, aux zombies, sous ne pas m'gogan, hein, dira makaya, moto mongo bien. Bambo te belé pas les patos, les colotés, abadino tout, n'est na bekaye, Darbi Matuka, mais c'est coaché. Si lui, c'est Vincent, peut-être tu loses, balobi yende. Mutarobo yate yende parce que tant babandaka oika maman ngezado faut qu'on dit bato babandaka liboso tu sais Vincent bamo tebe siko zali within alifi maman social mukonza 3 mois babi anwari te gemena yebi kaka voilà dabi matuka fungola biso bamo na tendresse dibinga la sirène loquette pété mona muluba maman boni malam papa mes condoléances merci aboa ko sala émission azana matanga libanda na côté na kati awa pour na moi ja bosali pena na lipapa donc asala encore pour si pas mgogan quoi yebi donc tendresse dibinga maman le kino ndeni to kino matanga vraiment ele kino ndeni maman non matanga est juste que na minute mutazako moi na te Bercy à mon année déjà depuis le lundi azana parquet à Kalam donc na minute ezana bon to dans to sambi pénalité dans ce gros samedi appelle le mercredi à tout qui est encore to ezaka ndezaka alors démarrer à jouer brisque de comprendre le comment vous dit tout qui est encore pour tout mon explication des alléli ezaka tout est encore à tout vraiment Richard encore mais c'est comme si bazaki ba ami bombe banaka na ba photo au na Facebook ba senga ndenge moko mais comment beaucoup ba ami banaka la au ça le mo préparer tout lukani comme si azanga bazaki ba rankine na bango mibale
nde seka aboma mwana biso na miniti oyo mamutu eza déjà na boka l'état de ces déjà na parquet donc bakangi lelo bakangaki depuis lobi lundi na ba 11h donc tolo bato banda makambo esalama akima se pointe de l'autre côté tangi mutu na ye akimaki na ye kaka akima na ye akebatama na kimba ntseke kuna nsima ya cimetière na kati kuna vraiment nde akenda azwa elobi bana poto bolingaka bainformation ya vrai ya source boye gogan le suprême le king ayali bino donc voilà mpona masolo ya ndeko na biso oyo asili kotika biso aza cousin boyo ya tendresse donc Bercy bakangaki ye banda lobi asikoyo na parquet l'état balandela masolo mpo matanga ebima donc bavanda bo na veni bolafa numéro bolafa te toza place oyo Bercy akozwa ye na prince kasavu bayaka wana na prince kasavu numéro nde naza na motu voilà to loti numéro donc so peut-être déjà kimbangiste wana bamapango eza wana so tozwi numéro tocommuniqué bino donc ezalaka ndenge wana makambo yango donc mpe asona matiki biso mais mpo wani bankoya boye nayebi te voilà tendresse quand bien même oza na matanga mais toolekisa baquestion mosusu te parce que eza baactualité oyo bato baolobela mikolo oyo qu'est-ce qui se passe yo na mwana onga nayebengaki mwana parce que toyebisika boutauta na ye papi kader tolanda bémission tosalesali na parti ke ngambe napesi mbote na mosika jite masiya la banane mon ex patron donc bambote ebele nalanda bémission wana vous avez moi trop likolo bablo moi bongo qu'est-ce qui se passe avec papi kader eza na nini nalikamna ete nakofula ete mpo aza tosa mosala mo te ajoue nga aza artiste elo naesangisa biso na ye wana papi kader aza leader na groupe mo basala groupe na ye alekaka sibes balanga mpe quel rôle mpo na ye ajoue quel rôle yebisanga nango ngai yebi aza joueur so neti makambo na ye ngai nakoyeba ngo ndeni mpo nga aza nanga nabeta bale te ngai naza artiste comédienne mais oyo azali mwana oyo bande kobokola bonaye mpe pale mo bozala na ye bovana na ye olin mpe fufali ye mpo nayebi na wana nde nayebi makambo mosala nayebi te mpo toya métier siko bande kolambela efanda olia nosala mosala azalaki kobeta babala nsima ndako mais naoyeba na reconnaître kaka posi ya nde abemaka abando alongolaki ye na mambo babala yako kotia na théâtre makokana mpe théâtre yango te nde patika azongene bale bale yango mpe akena soki na eloko nini na soki ekipe nini baboyi na bango oyo po bamoi bule eza moke bacomédien baartiste comédien bazalaka mwa mystique omonaka mbumba novane pale momaka bawe pour ebebi mpo ya nini nana problème na ye te siko toyeba makambo yango nde nini voilà papi kada asali droit de réponse ana droit de réponse mo asalaki poskite pour avoir na maladie asalaki droit de réponse à partir ya whatsapp na mikili na site mpona otanga kombo te parce que eza pyramide te natanga yango mais quand même omona baimage yango azo déclaré oza mare ndeko na ye bozala na ye kaka papa océan azo comprendre te problème nini oyo aza yango na yo mpona obanda kotraite ndenge otraite wana ntango déjà mwana to motu moko boye awamonake nga na nga na problème afani mputu te mais fani mputu awasanga bongo mpo nini omo te emo mpe fani plus force mpe kaka na se nayebi te nabiango bien naza na problème na ye te papa problème tozalaki na ye aza koloba ngai nabetaka vie na ye na nyokola vie na ye na koinsaka vie na ye vie nefaka bwana nanga oyo tozalaka nango yango na bon à part ça bakabola libala bato bongo d'après bango babina ndo nyokola ndeko na bango donc vie na ye ya quartier quoi vie azwi ye moke akolisa ye yango mpo cede tokoki te oluka divorce na paposeya nabala te s'il te plaît bobala te mais bokabwani kaka nanu na tendance place sirene na nabala te mokabwani na paposeya bo tokangamaki place nini mpo tokekabwana tokangama te ata tokabwani bato bakangama bakangama tokangama te azalaki juste relation tovanda ye na biso ka nde ezalaka esimbi te totiki ti bokabola mpe babactere ya groupe to nini bon tokabwani na mambo makambo mosusu ya babolingo me na mosala soki naza na role esengai ojoue na mabenga ye pas mal groupe etikali ya nani kasi ngai azwi nanga tendance la sirene etikali na océan d'Afrique oyoke bino bokomplike biso mitu na mboka oyo tandis oyoke océan bobana na ye bana bapoint noir abeti so bafitinga makasi oyoke ngai nayoki yango bien te mpona motu moko abifo kabona nazala bref nakabani na papa océan parce que nde abelaki docteur apesaki repos bato banga nazalaki impoli bona oloba ngo kaka te namema ngo kaka bongo ozalaki impoli nde bato banga nazalaki impoli bapita baki asala azalaka pas 5 ans ou 7 ans mpo maladi ekomaki eti na motu ya kosangisa nzoto te na mwasi
bon et ça la guerre moi si on va 6 mois on a battu sur 5 mois bah qui va ça le rapport sexuel na bango dès le moment où on parle la fille a déjà enceinte na prenait le kambango kala mingi tawa na meko tuna et avouer qui a 5 ba pardon abaka ko salango pa na ngate po ngana ba kaza malade nini mambo docteur donc a préféré ça en libanda c'est la pardon a koufi toi c'est les réchit si ba petit ne ba déjà to zala na été si bango wana ba hotel milanga suske ngam na bomi vie na bango ti OK vie mo ka mi bomi c'est ça yo mo bien que nous c'est ça bon mi tout si faut le dire à cause ça rapport té moi to wana ba créer lo mo yi pe c'est ngana ndimika po o za briter lo brutaliser tonne ngana e ba ité fille yango asomaka cd na peut-être ka fumbo mwela par là zo ba numéro so ndeza la ka créer relation na papa aussi nga pe na yeba raté un jour junga ba tournage bon tuna ka tournage na profiter pe sa cordon na ngambote Vincent Louise il y a film moko moi c'est Ndumba na ka tournage ndé na sima na premier rendez-vous na fille yango na hôtel Soweto na kitambo ba yiba to ba yibi yango ba ndo 500 to kuna et puis nga tuni la fille siko pona ka okenda pe pa na etabite ye avandaka pa na bango na kitambo mais soki na mena kende kuna alobaki na kende po famille na ye ba pekse ma ba basi pona santé na ye yango ando préféré bazala na ye bakutana ba place na bango wana famille na yo ngala komi famille na ye siko na osani on a tiki na boy na ngai c'est la retour pe comme akena bimanga pa babimsanga moto bakisi babimsanga film roboy vulgaire film roboy ndo soki ndia okena zaka ngaza na shosho na ndenge nanga mais shosho na ko na batuté so manga ki pona kamna moto c'est moto na problème c'est comme ça o rappelle que bozo na kisi baloba na bango ti boso na kisi tali bango kisi nanga za yanga kisi na point noir kisi nanga na zaka vraiment kisi nanga za Jovan Zambonga asambela biso bi sirène soki na shikami mikamishi moto kombo sirène mikamishi sirène mikamishi ngana sirène dibinga donc il y a grande différence ba comment sirène mikamishi ndeni on va na point nord yo ko bisa ko o to ko smo o tune o ebi komba bobila dawandeni tant que na va na Kinshasa ya ndemo na yikuna point nord ezamboka mwasi ya mboka sirène OK le côté c'est pas sirène mishka komba sirène te pesa ngeza papa océan parce que yazo océan avec sirène pesa ki yo papa océan bala balo le mo ya so lo bono papa océan suprême bono papa océan tika bongo ko na tu mo le poste parce que bala ya ki pena so secrétaire vraiment na mawa ndeko na ye voilà longola mo le ne yo mo na mbu na ye bi bambuya ka moto ba yebi donc faut ça ne la luma leba asenga côté mais habité la loi tout cas pas nango koleka po tina ba joint o leki pa nanga trop faut le tina ba joint côté pas fani pour tout na eko e fait so Jean Chibo le producteur le peintre na pesi mode na musica ba lukela ngano rankini me ko simba te ono suprême a démarrer ki yo keba ba yumandi bona ba jeune na bino ska ba ni pour ça suprême touche ngape na défi yango di ai balali di fola temes pourquoi mama tanga yesa biso na pourquoi mama tanga bo sali bana poto obalinga wote bato de mama mikini pona ki olira makasi na makamba bo na sengi na cotisation te moi famille na biso to sengi so cotisation te peut-être so cotisation te to sengi cotisation te ceux qui to sengi bas émission ba site kili bas émission na braza na ba site kili parce que yé criminel wana Bercy azai komona nati ozomona et maintenant monani siliti mutuni oyo ya moni batindele mamoko poto yoka to bazo te ba titre o bazo senga mbongo to binde yenda bomaki mutu bomaki ba biso yenda kunda et puis phase de charge bana il faut assurer biso famille na makambo to kosula na ye asiki bana combien Richard atiri 3 bana na mwasi na ba mama bana pona na balite ba mama bana Jean Léo zana mwasi wana oyebi te yebi mwasi na ngana oboti na 4 basi ndo bota na bango wana siko yusko kufi ba webani si po mabala kite matiki ba mama ni to bwana zo de kala na mwasi bon yebi te mais na profiter un peu ça fani pour tumbote comme baboyana ye ba ka émission alors biko ebuna bona actualité bon na yebi te Dabi matuka le coordinateur alira boso tu peux pas coacher ya ko sepela di alobi bataso ça ba ouvert ce suprême ko le king de la presse congolaise ni na bateau de commandement na nizo so boisa mukili na yo référent bateau pas matika songo apesa nga bateau non depuis et puis paparazzi a validé qui news de star a validé la bouche autorisée somme voilà tenez dit bien ceux qui sont sali qui na mit
famille à Bexi baye ko luka yo to famille pas beau retirer plainte pour traiter en l'amiable faut que bossa né et simba te eux c'est ils en mort d'homme yo mon wa ko faire mboa toi za taba obile be Richard ngazanen to retirer le monte il faut ça va peine na yé comment ça va beaucoup à l'état dans la parquet kuna donc il faut ça va peine c'est ça qui va 4 20 ans de prison 20 ans 10 ans 15 ans il faut ça là et puis attends na bolo kuna faut assumer famille assumer ba charge ma msuna sima to bon ça ni va bon maka mona mboa mais soit ça les ba peine moi tant pour que na ba peine et on risque Pablo va foutre sous mon mon kilomètre za libanga zate lelo ya bomi mwana biso na nko ya ebi OK kufa quel liwa a éviter nga pa nanga na mona bakisi te parce que biso ba artiste ba bakisi nga na zomona effet o ya sali ya ko tout ko nyata mutu ko boma mutu et puis ko kimo ke batama na kimbantseke na kama ki studio bakuta mwasi et puis bakuti mwasi na mutakala azolamba na réchaud pétrole on ça la potopoto on a quel esprit c'est normal te moi ça là mutakala na kama commande ko mpiba batama ki wana viemo ngenge mutaka mama bango ke bomba bango kuna na nini réchaud pétrole mutakala ba ça la potopoto on les esprits ni noir donc ba ça ba kunda biso esprit to bena Tchad to tika bena Tchad je suis kassayen to pe bena ndemba watapa bieba elaxini watapa bieba soko bomi biso to boma yo ozokisinga na kozokisa yo watapa bien a dit bieba o bare si pa ko ngapi na bare watapa bieba na zu yango komi yangai dabi matuka watapa bieba o ngana na bana bare dabi matuka watapa bieba kangiyo mambe baby mais tendresse di binga makambo za yo parce que no kona dae babinde kwa tendresse donc pour tout eza ko ningana ba faut le kala tendresse parce que ngamba bana benge na bosani limite du jour pe kedo bosaka mo mututu yo ta kama on doit tendresse donc c'est que bitu le la pa na yo moni Bexi ngalo mo le kina est bon me ko sonete atana kati ba na mo basona ki to ranki mo ka porta na ngo problème ezala ki bango Bexi no va azana moi simo boza gaba mo sanga ki pe lobito mona ki autaki Chine ayaka azana flat mo vendre un appartement fi wana andot ka Bexi ndako biloke bunga ngosu Bexi me maka Richard moi c'est na sepena na Richard a sepena te ya comme moi na mobile ni non que à mon gars jeune moi bien bogara propre et puis maître habité préféré ya tikala parce que Bexi d'après à quand la Richard habité mo sinzo la haine wana ezaki na motema ba ko ça va moi échange de paroles et comment que tout quand ça Bexi parce que ça là Bexi quand ça Richard peut tout quand ça Bexi qui m'a dit que na boma parce que na boma frère na biso wakangi Bexi bolozi wakangi Bexi wana yesiko comment que ça Bexi benga na téléphone pas maman kuluto alila na ba interview mi maman kuluto alubi makambango alila ba tchana c'est après ba ça camaraderie na bango normal c'est yango wana la haine wana poussé a boma moninga na ku et puis la fille a olo bageno soki Bexi boma moninga bomi pona la haine nga voilà bare moninga pona momi vraiment na ebite fana tanga airport na sa l'émission o tanga air fani pour na kolongwa te to la na tendresse ça dit no lia le loi voilà tendresse di binga na comme na masuka na yo na ebike ngazanga ba question matu molite et lo mo asuka elinga na tuna yo avant na longwa est-ce que oyeba ki olinga ko jouer bleu trop sexy trop otika baba singa bamsiwa c'est ça question oyeba ki olinga bangi bon mais on tu ngelo mo boy wana lo wana ebi wana tuna te oyeba ko olinga jouer bleu sexy trop mais ça tu ne pas ni je me suis pas jouer les rôles moko ola tipena ba pan c'est batala ba film nanga batala ba film te batala bolingo nanga PD à Vincent Louise nazara mama ya cadre et maman nan ya cadre oh donc yo jouer mais yo bera jouer kasi wana tango azoye ko to posi azoye ko laté a jouer bon ya série wana jour wango wana a jouer ko la PD mais surtout tu to semble que to qui PD ya yeto tché to zu ya PD nada master baché ba zu la dichesse baché a télé marapi monter ya ezana baji
On a été un faux débat. Ah là là. Na joie, maman nae. Na joie, maman nae. Donc, pièce n'est pas souka nazala toujours en panne. Bama bakanga boué nazala toujours dans ma puta. Donc, là, t'as ragnon. Ça dépend un rôle bapé sanga. Na incarna toujours rôle nanga. Ah, écoute, singa. Na te va me coucher. Nga yoti. Matanga. Attends, matanga te. Oh, c'est pas me racher ngat. Yo mon nanga na bla me coucher. Nyata nanga nyonso. Gondo no beta. Na lata nanga nyonso suprême. Ce singa na te zen tout nangati. Na ko bo mako nangate, mako nanga malgré zara X, mais zara bien. Na ko bo mangote na mon point. X na X bien puis ça pour ça. X Même pas ça pour de banga ni belle na bango. Tenga mbele na bango te babanga na bango te nga ka ndeko na mwasi na bango pe mingi. Nga bandeko na ba support mingi tela kaniti. Na tela ni na ani ba forcette nota ba sima mayaf. Tela tayo mo pinza. Baba yanga. Elle s'appelle Tendresse Dibinga. Loquette pété mon amour. Voilà, cher ami, internaute bandeko bolanda ki biso. Nanzela lisanga ya bana Congo.com ya moko les boss des boss. Thierry Ngando babi file on a ndenge bandaka. Ba bandaka on a sukolonga bango pour les garabango na l'art donc to comme na suka vraiment ya mayanga ni na biso mais to kabona bongo te apesa mo bambote na bayaye obalingaka ye et ceux qui pas pesa numéro na bo yalinga amika babenga bubenga palanga. Bubenga palanga. Ina ndenge. Bubenga palomo. Nanga mo. Nanga ba mtu pa internet téléphone décharge pas pas moi numéro nangeza plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 compte Facebook nangeza Tendresse Dibinga mbote nanga na opesa na koko finiti yaya koko finiti yaya mobala pembe mobala bato mwasi na ye ba mbote no yango wana mbote lisusu na Aniba Fossette la choco frappante moi ça chocolat ma case na carte Aniba Fossette et na France vrai bébé na suka nanga na sema mayas et puis na bandeko tout balinganga et puis na famille Dibinga nyonso merci na aussi Supreme Gogan na l'état on peut si bona osola nanga. Voilà, c'est par ici que tu boucles bien ma solo. Oh, tu te pèses en botte bongo et pas y a moko vraiment les boss des boss. Thierry Ngando moto moko bien. Merci beaucoup à toi Anouari te Gemena Magambo Luka. Merci beaucoup à toi Banque Mondiale les vrais exemples à suivre. Merci beaucoup à toi Raymond Monganga Papa Confort sponsor officiel. Merci pas encore désormais calamité Bozwango. Merci à Divertinto et Père Double, Babé Mambo, Lionel, Wivin Ali Fimama Social, Babia Tinyaga, 3 mois. Merci à la belle pour tout le monde. Merci à la Lou Maleba, la Lou la bière. Donc, merci à Darby Matou, notre chef coordonnateur. Yatam Lona Sipam Gogan. Ah, nous avons moto que Kasangulu. Matanga babo gosse bo senti bo mo nango vraiment na makasi mo les boss Thierry Ngando abi Gogan faut pointer na matanga wana OK ça moi micro non ngeza toujours na benda la lungulu nanga pour ça moto na tembe suite Oussama a un retard à rater parce que mabe à suivre quoi.